Bonsoir, peuple congolais. Eza Abino de Komasawa. Comment vous vous portez? Bonsoir, Repa Nabiso en Washington. Mais bonjour, Ekozana Bino Batu ya Europe, Lobi Tang Bokola Muka. Parce que Bino Kuna Bossi Bolali a toza presque 20 heures. Sylvie Ndonga, bonsoir ma soeur. Bino Kuna Nabata Europe, Bossi Bolali. Mariette Kalanga. Bonsoir ma soeur. Bon. Ben. Bishop. Comment vous allez vous porter mes frères? Écoutez. Bon, pour ceux qui sont en Europe, Canada et tout, nous pouvons parler un peu. Mais pour ceux qui sont en Europe, vous dormez déjà. Donc, ça veut dire, vous allez voir cette émission demain. Moi, demain, je ne serai pas disponible un peu. Je serai un peu busy parce que je vais faire mes marches. Donc, baoyo bokota la lobby, botali lobby. Mais, baoyo, tubozali awa, regardons aujourd'hui. Ruben, how are you, my brother? Donc, ceux qui sont ici aujourd'hui, regardons, parlons-en un peu, ok? Mais je sais qu'il y a beaucoup de gens qui suivent mes vidéos. Ce sont les gens qui ont des YouTube et tout, ou bien ils ont leur plateforme à eux là-bas. Ils viennent, ils prennent les vidéos et ils les amènent sur leur plateforme. Et donc, demain, ils vont retrouver la vidéo. Donc, on commence. Maman Mimi. Bonsoir, mes chers amis. Bon, mon titre on a commis affaire Alia Cindy na Maniké. Ok? Je vais profiter de cette occasion de parler un peu sur cette nakolobela muke sur problème eleki mais nakolobela mona na ndenge ya structure ya famille, ok? Na sens nini? Parce que les gens pensent que ezaka ba polémique. Non, ezaka ba polémique te. Il faut ebake na kati ya makambo ezali koleka structure ya famille pe eza na kati et puis ba famille pe eza détruite na kati, ok? Et j'aimerais bien profiter de cette occasion de vous parler un peu de ce que moi je vois ou bien ce que je comprends de ce qui se passe sur le toit, ok? Affaire Cindy Maniké na Alia, ok? Batu mingi bazo bosa na ke na kata makambo yo Alia pe aza na kati, ok? Et moi je vais me baser vraiment surtout sur Alia, ok? Parce que balobaka babiso kozana lance-pierre et kozana libanga moko. Bandeke nyonso bazali kotambola kuna likolo baza kopumbwa likolo. Luka lance-pierre na yo ekitisa ndeke oyo aza ya munene po kolia ye chintoko, n'est-ce pas? Ko boaka ba lance-pierre na yo te na n'importe quel ndeke. Nenga na yebisaka ba congolais so na sali ba video ba yaka kofinga nganga bilongo na yesa bango ndaza na tante ya ko perdre ya ko bebisa masasi na ngai epai na bino parce na ba masasi. Mais na ko bebisa masasi na ngai te epai na bino. Ponga masasi na ngai etiraka kaka na ba chef na bino na ki ko bebisa babal na ngate za babal perdu pour rien. Donc bino boki na bino ko ya ko finga ko loba ndenge bolingi. Mais ngai si je dois tirer, je connais où tirer. Na yebi neni yango naza ko calculer pona kwesa ye. Au moins na makambo ya Koffi Olomide na ba Maniké et tous ces gens ici. Tout le monde est en train de tirer sur Maniké. Maniké azana ye antilope. Hein? Maniké azana antilope. Bozo ko tirer Maniké azali antilope, azali Maniké azana eloko ya muke. Bozo ko tirer sur Cindy azana eloko ya muke. Mutu azali nzoko na kati eloko yo ezali Alia. Oui, malgré Ali azosala semblant on dirait azana kata makambo te, Ali azana kata makambo yo. Parce qu'elle a fait quelques vidéos, ozo kaba jeton na ye, ozo comprendre makamni nezo oleka. OK, donc Ali est dedans. Et je pense que Congolais en général, ou surtout sala kaba émission ou bien ou lobela ka makambo ya boye. Lobela ka Alia penzate. Na éviter parce que ceux qui banga kaye ou bien parce que Alia comme elle ne parle pas, on la laisse tranquille dans son coin et tout. Mais nous ne devons pas oublier que Ali azali mwasi ya Olomide.
Ça veut dire que c'est sa femme légitime. Jusque-là. Mais nenge toyoki, nenge nayoki, bah c'est la divorce. Divorce ici est salamaka déjà depuis tangu kesi ya olomide oyo ba kizaki comment ça s'appelle? Naba danseuse na ye qui a violé ki bango depuis kesi wana ba dropa ki yango nde mukolo divorce kutu ya liye bimaki parce que tant kofi azaki na court tozaki koyoka tolobi babande koloba babi ke ali asenga ki divorce, OK, et ce qui était vrai. Il paraît divorce et pesa ki bango divorce tant kofi ba quitté ye ali donc elle a déjà son divorce ali ana kofi bazali divorcé, OK. Maintenant, moi, je vais prendre cette opportunité, yakote abino, sur la structure des familles. Parce que lorsque les familles, moi, si na mobali ba bebani, makambu ya boye koti et tout, et koti na kati, tobosa na kake, et loko eza na kati pe, tobosa na ke structure ya famille eza ko beba. Non seulement structure ya famille ezali ko beba, même les enfants souffrent dans ça. OK? Donc, les enfants aussi deviennent des victimes. Et nous devons utiliser la plateforme net ya ba component ya ba kofiolomide pour na tote ya société. Na esra bino toujours na bino ke. Moi je trouve toujours des opportunités na kati ya makambu ya boye pour na yeba ndenge ni na kote ya na kopesa mateya na société. Na makambu ezali koleka. Structure ya famille, structure ya mariage. Où en sommes nous? Qu'est-ce que nous sommes devenus? Ozomona. Nazako landa émission ya ndeko na biso moko ya mwasi que je salue. Souvent ermo qu'on a les kakaso na leki na YouTube na yoka ba émission na ye, elle s'appelle Diamant Noir, OK? Et il y a une dame qui est passée là-bas na Diamant Noir, aloba ki eloko moko ezaki très capital pour nangai, OK? Parce que biso toza bato bokoko. Maman na aloba ki sera na aloba ki alobi ke soki toz komi boyi na kati ya ba désordre ti ya ba famille, ti na ba désordre ya modelo yo, c'est parce que tozali ko comprendre te tango baza ko benga biso tozonga na bomoto na biso. Et là ça m'a interpellé parce que c'est vrai ce que nous sommes en train de vous dire. Lorsque vous avez adopté ba structure ya ba mariage, ya ba tumususu, boko zala perdu toujours. Vous serez toujours perdu parce que vous êtes en train d'introduire certaines choses dans nos vies, qui n'étaient pas dans nos cultures, qui n'étaient pas dans nos façons de faire. Et tozali ko manage yangote, tozali ko gérer yangote. Ça veut dire que bon motonabiso, lorsque vous toujours vous copiez les histoires des autres, vous allez pas ko gérer yangote. Et je reviendrai pour vous dire yango wana nazo invité bino boba na kotanga ba histoire mikolo yo naza sur livre ya Bantocratie, OK? Livre na biso ya Bantocratie ezali livre ezali kolobela bomoto na biso. Bomoto ya bakoko na biso avant na te ya bino parce que na kote ya bino, avant na te ya bino naza ko yebisa bino ke yango mikolo yo nazali ko lobela mingi makambu ya livre ya Bantocratie. Na kati ya livre oyo eza na chapitre oyo ezali kolobela makambu ya basi, OK? Comment est-ce que les femmes étaient bazali powerful. Donc ça bazali très powerful, ça veut dire quoi na français? Bazali objet moko bazali très important, très capital na développement ya biso bomoto, na développement ya bana na kati ya culture na biso. Il y a beaucoup de choses qui sont dans ces livres. OK? La fois passée, lorsque j'ai parlé de Bantocratie, il y a des gens qui m'ont demandé où est-ce que nous allons trouver ces livres. Vous pouvez trouver ces livres ici sur Amazon, Bantocratie 2021. OK? Avant de continuer, na matéa, oyo na kopesa bino. D'accord? Et puis, conférence ya Bantocratie, ezali le 11 février, samedi le 11 février à Bruxelles, na musée à Tervuren. OK? Donc, vous pouvez aller là-bas, bino en France, na Europe et tout, vous pouvez aller là-bas pour joindre nos frères qui seront là-bas en train de parler de ces livres. Maintenant, parce que na ici bino ke chapitre ezali na kati ya livre oyo ezali kolobela bomoto na biso ya bomwasi na ba responsabilité nini tozana ngo na kati ya société yango na lobaki avant na betela bino lisolo oyo nazo ngisela bino pe na kati ya livre oyo ya Bantocratie 2021. OK? Allons-y maintenant. Nakolobela, nalobi na bino ke, soki boyebi bomoto na bino te, bokenda ko copier ba mariage, na ba façon na bino ya ko vivre ya bato mosusu, boko s'en sortir te. Et je dois continuer à frapper sur cela. OK? Bande ko ba bolingo,
boyebi na ba mariage ya kala, ok? Pona zo sabino mikolo yo, ok? Ba solution na biso nyonso, ba solution ba problème na biso mingi za na kati ya le passé. Mais bino nde bozali ko ignorer yango. Vous comprenez? Nous allons adopter les cultures des autres que nous ne comprenons pas. Nous avons adopté les cultures des autres, même du mariage, que nous ne comprenons pas. Tala ndenge eyeli biso désordre. Tala ndenge ba foyer ba africain koufi. Tala ndenge ba famille na biso ba structure ya famille koufi. Nazo ko yebisa bino na bino ke famille ezali âme ya nation. Famille nde ezali fondation ya nation même. Lorsque les familles sont malades, nation moko te ekiko telema. Et tozali komona yango penza ke ba famille na biso eza malade. Les familles sont malades. Nous maintenant, est-ce que tozali na ba centre ba recherche culturelle o ya biso eza ko yebisa biso pourquoi est-ce que ba famille na biso eza malade? Qu'est-ce qui se passe? Ba problème ezali na niveau nini? Qu'est-ce que nous pouvons arranger pour na ba famille et fanda? Parce que famille, nzambe asala mariage te, nzambe asala famille. Boye biango? Oui, oui. Nzambe atikala ko balisa moto te. Ata Yesu tango ayaka balisa ka ne moto te. Oui, oui. Mais nzambe asalaka famille. Asalaka papa, maman et les enfants. Mais nzambe atikala jamais ko sala atikala jamais ko sala mariage. Mariage ezali fondation ya moto. Ça dépend de la culture, batu ba réfléchir à qui n'engeni ba kosala mariage pour ba fandi sa ba foyer, n'est-ce pas? Biso ba africain to sala ka mariage na concept ya biso ba africain. Ba européen pe ba sala mariage na concept na bango ya ba européen. Mais biso to boy, lokola biso to boya biloko na biso nyonso, to boya na ba concept na biso ya ba mariage o ya biso o ezala ki basé sur d'autres valeurs qui ne sont pas les valeurs d'aujourd'hui. Valeurs ya ba mindele ya mariage ezali je t'aime moi non plus. OK? To lingani parce que on s'aime. Ba valeur na biso ba africain ezala ka te mariage to zala ka jamais ko bala na parce qu'on s'aimait. Oui, l'amour peut-être ezaki ko yana kati, mais on s'est marié parce qu'on devait se multiplier. On s'est marié parce qu'il y avait d'autres histoires derrière ça. On devait se multiplier parce que on devait, c'était aussi ezaki façon moko économique. Mariage ezaki basé sur des intérêts économiques. Obali mutu aye ko bakisa valeur moko au-dessus na kati ya famille na bino. Parce que mutu wana akoya ko sala, akoya ko bakisa bana, akoya. Donc culture ezalaki na ba valeur na yango ya mariage. Ba yeko bisa bino o te wana te, o ya bino wana ezali ya munyato. Bozwa o ya ba mindele o ya biso, bozwa bobalanaka. To yeka bo monika mobali, ah chérie je t'aime. Oza kitoko oza vrai jo. En tout cas, oza mwasi kitoko so mobali amoni kaka mwasi aleki kaka boy tala ba derrière za koleka. En tout cas, oza mwasi kitoko ozo sepelisa to bala na biso Voilà, vous commencez à vous marier sur les bases des romans. Yaba mindele ba yela bino, oh Moni Prince charmant, oh fall in love et tout. Tant boke ko fana na mariage comme il bino problème. Bake ko tangisa bino makambo ebele oh soki boke ko bala na kuna boke kuna liboso ko banda koloba ka ba récitation yo kabino boza séduit boke kuna liboso oh vraiment pour les meilleurs et pour les pires ça n'a jamais été dans notre tradition nous eza biloko bayela kibino pour les meilleurs et pour les pires yo kanenge bo récitaka biloko wana kuna liboso wana penda boza ko mwana André bokomi ba Cinderella osolati robe na yo wana ya pembe mundela yela kiyo oke kuna liboso bandiko sala ba récitation moko boye oyebite uta wapi ezanga mutuna makolo pour les meilleurs et pour les pires. Est-ce que bopeza kama kambo kenda koloba kuna? C'est ça on doit se demander. Est-ce que boyebi ba makambo wana pour les meilleurs et pour les pires et uta wapi boyebite? Mais vous avez seulement accepté parce que vous avez adopté la culture de d'autres gens. Soki baye ko linga yo soit disant mobali aye ko senga yo ko bala yo akei kuna sali à genoux aye na bag apesi yo e uta wapi symbole nini wana ezali biloko ya batu boyebite uta wapi. Vous avez tout ramassé sans savoir makambo nini boke komiti na kati. Total atomi tuna biso na tangu ya bakoko na biso mariage ezalaki basé sur quoi? Parce que ba mariage na bango ezalaki successful, ba mariage na bango ezalaki ko fanda, bazalaki ko boya na te, bazalaki na concept pourquoi bakendaki ko balana, n'est-ce pas? Ba mariage na bango ezalaki ko fanda. Pourquoi siko lelo mariage o bokenda ko adopter ba mindele e marchaka te?
boke ko adopter ti makambo ya batu boyebite mobali fwa ba mibali ya ba africain bakoma ko kende kozwa bage aye awangunzami bagi wana nani abimisa ide wana ya bagi soki ba explique o expliquer makambo za derrière bagi wana est-ce que oyebi yango okoka yango oyebi na yote tu es en train de faire les choses que tu ne comprends pas, tu ne maîtrises pas. Comment est-ce que ba mariage na bino eko marcher te bamemi bino kuna liboso sio lati robe na yo ya Cinderella oza ko mimo nondro ko mi princesse Cinderella po ba ila bino ba filme ya mariage qui sont basés sur les fictions ba romance moko ezanga mituna makolo sans koyeba ke mariage eza musala. Le mariage c'est du travail. Le mariage n'a rien à foutre avec les romances. Tant yo siko ke iwa no sio lati robe no ya Cinderella bandi ko sala ba récitation pour les meilleurs et pour les pires yaya opezaki makambwana za koloba ozo peze makambwana zo kende koloba kuna liboso opezaki yangote non parce que mundele ayela ki yo masolo wana loba kaka pour les meilleurs et pour les pires tout ça tambo si bolobi makamuna bino na ba récitation so lati robe na ya pembe ya Cinderella bokei siko na ndaku mariage nde bandi parce que mariage ezali tambo za ko vivre ensemble bokomi na ba challenge il faut bosala musala il faut bo vivre ensemble botala na misale bandi wane komeli bino bololo et komeli bino bololo pourquoi parce que yo kendaki ko sala ba récitation ya mundele o yebaki tina na ngote tango zongi sko na réalité okuti réalité za ya ngote eza romance te eza makambute ya ba prince charmant utaki ayaki na bozoko tanga ba roman prince charmant ayaki amataki na punda aye ko sauver yo biloko ya ba ya mindele bokendaka kozwa sans koyeba makamneni bozali ko maîtriser yango tozali ko senga bino bozonga na bokoko Bantocratie 2021 bokende conférence na Tervuren le 11 février samedi à 15h. To continue. Bokoko, mikolo yo eza makambo ya bokoko parce que il faut tozongi sabino na kati ya esprit pour comprendre ndenge nini to pourquoi to lingi bozonga na kati ya na ba valeur na biso. Tant tozo koloba bokoko elingi koloba ba valeur na biso. Parce que bino batu ya ba malhonnête bolinga ko koloba ke bokoko eza kindoki. Non, bokoko eza kindoki te ezali ba valeur na biso. Voilà bino wana bokebo se promettre makambo soit disant ya bolingani que ezali pour les meilleurs et pour les pires. Mokolo les pires ye ko beta na porti koko ba mama bokangi porti. Yo kanenge bokanga ka porti noki. Mais hier soke ye ko beta na porti na bino yo kanenge bozala kanesengo libalo banda na kota bisengo na bisengo naza ko vivre bien mobali azo ya na mbongo nazali ko lia lokumu ya mobali ndenge alati saka mwasi na ye lokumu ya mobali ndenge nini azo ko sala la mwasi na ye wana nde bolinga kaka wana parti wana nde boyebaka makambo ndeko lobakuna boyebaka te ke bolobaki kuna pour les meilleurs et pour les pires. Mais bino botan boko manakati yanda ko bolingi bo vivre kaka bonheur. Tant malheur yaka ko sonner na porti, mama congolaise alingaka ko fungola malheur te. Alingi malheur efanda libanda, n'est-ce pas? Alors que akenda ki ko signer masolo ya mundele kuna pour les meilleurs et pour les pires, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Tozongela nazo nakotea a partir ya makambu ya Koffi Olomide na Alia parce que ngai awa target na ngalelo ezali Alia. Ali na basi baza marié. Bino, les femmes mariées. C'est vous, mon problème dans toute cette histoire ici. Ok? Parce que bino basi ya marié, bokoya koloba, oh, masawa, neni, ozali kolobela, oza kolobela Koffi, ozali kolobela Cindy, nenge nini, na kolobela bino basi ya ba marié. Parce que boza problématique na kati ya société na biso ya lelo. Parce que vous êtes allé dans les histoires, donc vous ne maîtrisez pas. Vous êtes allé dans les histoires, kozwa ba contrat ya makambo yo bozali ko comprendre te, likolo ya ba église na bindima ya batu oyo ya makambo bozali ko maîtriser te. Donc ngana bino lelo tozali awa, n'est-ce pas? Ah oui, ngana bino lelo tozali awa, n'est-ce pas? Mes chers amis, nakolobela batu mingi baka na ifse bino ke na le bandeli batu mingi baka na makambo ya manike ngana olobela makambo ya manike te parce que makambo ezali ko concerner manike te makambo ezali ko concerner Alia na Koffi Olomide. OK? Bobo sanate ke manike aza chroniqueuse. Babenga ba chroniqueuse, n'est-ce pas? Manike azali chroniqueuse, elle est en train de faire son travail.
Tozana kati ya mboka oyo misala ezalaka te d'abord. Misala ezalaka te. Kuna lokola misala ezalaka te, mutu nyonso faut créer eloko na ye po alia sabana. Manike aza mama bana. Kuna misala ezalaka te, ba papa, ata papa akufi. Mwasi mutu ta ko supporter ezatelo André Babia, mo obi ba papa bana ne mususu bazalaka na misala ya malonga oyo soki mobali akufi, compagnie moko mobali no bande ko sala e banda ko futa yo mbongo muke olesaka bana titango bakokola. Manike aza na source income te, n'est-ce pas? Zuckerberg aye, apesi bango Facebook, apesi bango YouTube, apesi bango opportunité bosala musala. Tozana kati ya mboko ezali ko fonctionner lokola jungle. Bolingi batona basala nini? Ba créer ba chaîne na bango ya YouTube. Dans un pays, dans un jungle, tout le monde se comporte comme jungle. Donc, makambo ya manike eza nde makambo ya l'État. Pour l'État zoko pesa batu misala te. Oui, parce que nakolo bela manike te. Manike azali ko se débrouiller au sala cop. Na Kinshasa batu bala muka ka réfléchir a olia nini lelo, n'est-ce pas? Zuckerberg aya pesi bino YouTube, TikTok aya pesi bino espace ya kosala mbongo, YouTube aye. Ça veut dire pour ça la ba view, lokola na Kinshasa pour na kosala ba view, il faut ça la bêtise, olo ba bêtise, baza ba content creators. N'est-ce pas baza ba content creator? Ba o créer content na bango, po ba lia, po ba zwa salaire ya kolesa bana na bango, n'est-ce pas? Donc mungai pona makambi ya manike, ngakutu naza ata kunate. Deuxièmement, balobi ki alobi Cindy. Mais Cindy azali personnage public. N'est-ce pas Cindy a un personnage public? Sora lobeli Cindy, où est le problème? Parce que Cindy a un personnage public. Cindy ako kiko kolela kateke bazali kolobaye ba fingi et tout. Lorsque vous êtes un personnage public, vous devez assumer. Vous devez assumer na ma finga na ma tongi na lokuta na vérité et tout. Ah tozali na ba journaux oyo ba benga yango soki ba paparazzi soki ba enquire tout ça. Les gens là écrivent tous les bêtises des gens les choses qui ne sont même pas correctes. Ils écrivent tout ça sur les gens qui sont publics. Oui, parce que le journal il faut ça lambon. N'est-ce pas? Pour na ko attirer attention à batou, ba journal they have to be creative. Ils doivent créer des choses, que ça soit vrai, que ça soit faux. Parfois c'est comme ça. Ezali ba journal ya gossip. Baza content creators. Donc pour nangai manike na tie pembeni parce que azali kronifuati. Ba kronifuati ba Kinshasa kuna misala ezalaka te. Nde musala o bango basala ka po ba vivre, OK? Pour na Cindy akiko se plaindre te parce que azali personnage public. Cindy azali musicienne. Ça veut dire qu'il faut, tant qu'on comme personnage public, tu dois te préparer, tu dois t'attendre à tout. Il faut s'attendre que bako fingayo, il faut s'attendre que bako koselo makambu, il faut s'attendre à tout. Ngama sawa na comme personnage public. Les gens parlent de moi, les gens peuvent m'écrire, les gens, ils se permettent d'écrire n'importe quoi sur moi. Je m'en bats les couilles. Parce que, naïebike, nazali mutu nazali public, les gens vont dire ce qu'ils veulent, ils peuvent publier ce qu'ils veulent. Donc, one ezali problème te, n'est-ce pas? Problème ezali kobatama, ezali problème ya Cindy, ezali ya problème ya Ali ya nani, na Koffi Olomide, ok? Ce qui moi j'ai appris est que Ali yana Koffi Olomide ba divorça, ok? Mais lokola Koffi azali homme public, azali légende, azali musicien, parmi ba musicien, ba grand musicien mboka na biso. Qu'est-ce qui se passe lorsque un musicien était marié? On nous publie qu'il est marié, n'est-ce pas? Ndenge tout le monde a mboka mususu. Parce que Koffi Olomide azali musicien, n'importe quel musicien. Koffi Olomide azali musicien moko ya monene. N'est-ce pas? Bino moko boza ko benga ye légende, n'est-ce pas? Ça veut dire que soki Koffi Olomide a bali eza news moko ya munene ezali news oyo ko pesa batu oyo ba kronifuati batu bakomaka ba news bango pe bazwa morceau na bango balia yango moni na bamboka oyo soki neti batu lokola ba Kanye West bazoko bala ou bien ba Beyoncé na ba Jay-Z moko bakendaka ko bata ma musika pona kolinga ko minimiser au moins trafic wana batu kokanga bango ba photo et tout parce que mutu nyoso alingi alia ba paparazzi bako se mobiliser ba ye ba place nini batu wana bazali poto landa bango bako futa ti ba billet ba landi bango na ba destination bakende ko batama ba Brad Pitt tango alinga ye na Angela Jolie tango balingani ba memi ba zemi na bango bakende ko batama kuna na Malawi
Mais ba peparoti awa Ameriki bakanga basomba ba billet bakenda kofanda kuna na Malawi kozela ka bango batala iskani bakomona bango ba oh bake plage tolandi bango na plage. C'est ça leur travail, ils doivent manger. Ça veut dire mutu lokola Koffi Olomide soka zali ko bala na kati ya mboka ya Congo. Il faut ezala événement moko oyo ba tout nyonso ba sala ka news ba se sentir que ba lié. C'est comme ça ça marche. Oui, c'est comme ça que ça marche. Bino boza na kati ya showbiz, mais bozo comprendre te ko maîtriser showbiz pe ndenge ni tambolaka. Ça c'est ça, wana za spécialité congolais. Congolais alinga kama kambu, mais tango za na kati azoko yeba te ndenge ni makambo ne marchaka. Si matango balobi boy akomi ko kolela. Tango balobi boy akomi kolela, n'est-ce pas? Ça veut dire mutu lokola Koffi Olomide, soki a divorcé. Il faut ba yebisa batu ou bien batu ba yeba po ba sala publication nango po ba lia. Peparos il faut ba lia. Batu ba sala ka news il faut ba lia la news wana, n'est-ce pas? Siko yo Koffi Olomide na mutu na ye alia ba ke ko sala divorce. Na cachette batu ba yebite. Tango batu ba yebite. Batu lokola ba manike. Bazali ko continuer ko soutenir peut-être alia parce que modèle manike a nyati Cindy. On dirait manike azana na idée que Cindy abimagana mobali ya batu donc na nyataye po Koffi azali mobali ya alia, n'est-ce pas? Donc batu mususu ba chroniqueur mususu ebele donc lokola news wana ezali bandate ezali officialité. Ce n'est pas la faute ya ba chronifuati. Eza la faute ya chronifuati te parce que Koffi aza légende soka sali divorce. Il faut pas publier yango ba yebisa batu normalement que Koffi na alia ba divorça. Comme ça ba chronifuati bazui matériel ba lobeli ba lié na ba internet ba lié na internet il kambwana ifandi calme. Po mukolo Koffi Olomide ba komona yesi kwa zali ko embrasser mwasi monsoso. Ebi mate lokola scandale. Ebi mate lokola Koffi azako tromper mwasi na ye. Ebi mate lokola Koffi azako tromper azako manquer mwasi na ye respect. Ozomona. Ça veut dire que ezali faute ya Koffi Olomide na management na ye. Vous comprenez? Eza faute ba Konifuati te parce que Konifuati a luka matériel. Konifuati donc akoluka a provoquer partout oyaza il faut provoquer pour yazwa matériel pour yepe a pesa news pour alia, n'est-ce pas? Donc ce qui Koffi Olomide ti lelo yena alia baselango public te ba ici public te ke ba divorça. Donc laissez les gens parler de ce qu'ils veulent. So balimba benga Cindy Ndumba babengi Cindy Ndumba. So balimba benga ye chiza babengi ye chiza. So balimba benga ye ke bruiseuse de foyer babengi bruiseuse de foyer. So ki balingi mais Cindy Cindy parce qu'elle veut se faire respecter. Ayebi ke a commandé ko bima vraiment na Koffi Olomide parce que Koffi Olomide azali homme libre. Il faut Cindy a obligé Koffi Olomide a kende ko tia divorce na ye public comme ça tant Cindy a robanda ko bima na Koffi po aza mwasi. Ce n'est pas aujourd'hui que Cindy a bimana Koffi, n'est-ce pas? Tant Cindy a robanda ko bimana Koffi Olomide comme ça eza la choc te na miso ya batu. Eza la te makambo oyo biso sikoyo to banda ko mono ndreo no Cindy musala neka ko bomaka libala batu. Aobo malibala alia. Donc alia na Koffi ba divorce. C'est leur devoir de mettre cette histoire devant tout le monde parce que mukolo to komona alia na mobali mususu to yebi déjà que baboya na bango alia fait sa vie. N'est-ce pas? Parce qu'il a le droit de faire sa vie. Mukolo Koffi Olomide toko mona ye na Cindy ou bien na basi mususu toko yeba ke vie Rambo azana ye na mwasi ne mususu azana vie na ye mususu parce que asi a divorcé alia. OK? Donc manike kozwa na ba chroniqueur mususu na ba chronifuati kozwa matériel baba ndaka ko deviner ke zaboye ba ko deviner excusez-moi ba ko deviner o bango balingi parce que mutu moko te apesi bango matériel, n'est-ce pas? Donc c'est un peu comme ça. Toti kawana, OK? Mengai siko lokwa na ese bino ke makambi ya manike na vraiment na makambo manike etalinga penzate parce que ngai nazalia wapona lobela alia epona lobela ba mariage na structure ya famille, OK? Parce que makambo etali mariage etali structure ya famille. Etali mpona ngai etali alia, OK? La plupart des gens vont venir ici pour dire que oh non, ce qui libala ya Ali et Kufa, ezali pona Cindy ayaki kotia ye mulunge. Boti kakokose la kabachiza makambo. Parce que omoni problème na biso basi. Nous avons toujours tendance
à ne pas accepter que nous avons échoué notre mariage, nous avons échoué notre relation. Nous trouvons toujours, moi, la tendance ya kolinga, ko boit que la motomoso les souma. La femme noire a un problème d'accepter ce qu'on appelle, de prendre ce qu'on appelle accountability. Accountability, ça veut dire sa part de responsabilité. Et ce n'est pas de votre faute. C'est l'église qui est venue vous montrer ça. Parce que c'est l'église. Yango mingi bino basi africaine bolinga ka ba église. Parce que église, etika la jamais ko bisa bino ba responsabilité na bino. Église n'arrive jamais à vous mettre devant vos défaites, devant vos incompétences, devant vos responsabilités. C'est que nous on appelle en anglais accountability. Parce que dans tout ce qui ne va pas bien, yo posa na part na yo la responsabilité. Mais biso basi abatu mwindu, biso jamais tozalaka na faute, responsabilité zaka jamais ya biso. C'est toujours l'homme qui m'a fait du mal. C'est toujours lui, c'est toujours lui, c'est toujours lui. Et je n'ai pas dit que ce n'est pas le cas. Na lobite geza kanyon sote baka mususu peza la kake mobali asali mabe toboite. Mais tendance ya femme noire n'est jamais accountable. Elle ne prend jamais ses responsabilités. Elle trouve toujours ce prétexte là de blâmer quelqu'un d'autre. Parce que c'est l'église qui lui a appris ça. L'église lui a toujours appris que c'est la faute des diables. Oyo nyonso comme la kapso na mokili, jamais biso tozalaka jamais accountable. Jamais biso tozalaka jamais na part la responsabilité. Parce que l'église nous a appris que c'était la faute de Satan. Ça veut dire, au cause de mariage na yo, mariage na zali ko tambola bienté. Parce qu'il y a des problèmes qui ne vont pas. Oh yo yo lingite ko changer bien ko la faste. Mais au fandeli li solo, ezali mwasi wana libanda, ezali fulani nda zali ko lingate mariage na tambola, ezali boyena boy. Siko bino basi ya mabala, bien sûr, bino bo boakela masu nyonso ya mokili, bozo bo boakela sindi. Oh, depuis Cindy aya, nde mopao, nde abebisela alia. Mais non, bobo sanateke avant Cindy aya na quartier latin. Mopao azalaka na ba fifi, ba danseuse wana nyoso, batu nyoso bayebi ke basaki, basi ya mopao. Batu nyoso bayebi ke mopao abota na ba danseuse mususu. Ça veut dire que problème eza Cindy te. Problème ezali que mopao azana ba comportement oyo ezali bien te oyo ebanda kala ebanda avant Cindy. Donc Cindy aza problème ite parce que ba évidence ezali que mopao azala ba comportement na depuis kala, n'est-ce pas? Sikoyo tozonga kaka parce que basi marié bino nde nazana bino lelo awa. Bino moi je suis ici avec vous. Boko ya kolobobo bio no kasi yes India ndima ki pona nini et tout yango nazo yebisa bino nazo yebisa bino ke au moins na mboka o ezoko fonctionner te. Lorsque le pays va mal, rien ne peut marcher. Et naza ko yebisa bino ke na mboka oyo misale ezali te pona ba jeune femme. Économie ya mboka ezali ko tambola malamu te, nous serons obligés de partager les hommes. Wana ezali ngai tene nazo ko yebisa bino. C'est historiquement prouvé. Bon moni ata na Ukraine, au moins ni guerre à Ukraine. Guerre à Ukraine ezo panza ba mabala na bamboka mingi ya Europe. Basi wana nyoso parce que baisi ba mbala ya Ukraine botikala na sima, botikala ko bundawa, mais basi na bana bakende. Basi wana ba Ukraine bakenda, ba famille mususu ya keri bangona bandako na bango. Mais qu'est-ce qui se passe maintenant? Est-ce que ba keri basi wana na bandako wana, basi wana bakomi kolingana mabali wana est-ce que ba koti ko fanda? Ça veut dire lorsque epa ya moninga ezali ko pela moto, yeba ke moto wana yokoma na ndako na yo. Yango na bisaka bino basi ya ba congolaise na place ya kokanisa ke yo oza na kati ya comfort zone na yo oza na mobali no asala kalar oza na yo oza mwasi ya député yo oza mwasi ya ministre bano bakendaka na école privée bano ba yeba ke yaya oza yo moko te oko souffrir chagrin d'amour parce que na mboka wana mobali na yo akobanda ko gagner te $21,000 et que basi mususu bazate même pas na $10 ya kolia. Ça veut dire que mobali wana okozala obligé parce que nature nde tini nenge wana. Na place où économie, mboka ezali économiquement par terre, vous serez obligé de partager les hommes. Parce que basi mususu bakolingate kotike la yo moko olia $21,000 wana. C'est ça la nature. Boki jamais ko changer nature. Et vous ne pouvez jamais comprendre ce que je suis tenté de vous dire parce que boza na kati ya église, boza bata binzambi, boza déconnecté na nature, bozali déconnecté na ndenge mokili tambolaka. Vous voyez? Ça veut dire que tango ali afandi na kati ya ndako akanisi ke yazali mère de mère. Azako lia mbongo nyonso ya Koffi Olomide, ye na ye.
ayebite ke basi wana nyoso baka oluka musala pa Koffi Olomide ezali pasi pona nzala. Yo kanisi mutu aye kobine pa Koffi Olomide pona $100 par mois. OK, et pas Koffi Olomide ali $100 par mois. Mutu wana aye kobina wana azana famille ya papa mama baleki na batu nyoso bafandi kuna libanda baza kozela ye yende ali esaka bango. Yo kanisi soki patron a proposé alala ye pona $1000 ata 500 ata 200 aroboya te. Aroboya ndenge nini azoko mona nzala ndenge zoko sila. C'est la nature. C'est l'instinct de survie. C'est l'instinct de survie. Vous comprenez? Yango na naibisa kabasi ba congolaise, tant boza na kati ya comfort zone, bobo sanateke, vous allez souffrir les chagrins d'amour. Parce que si c'est chaud dehors là-bas, lorsque d'autres femmes pleurent, elles n'ont pas à manger, elles n'ont pas de travail. Kolia na bango ko zasko na mikonga mibali na bino pe nakata ba foyer na bino boko fanda tranquillité parce que boko sala obligé ko partager. Vous comprenez? Ne makamwe kweleli alia. Ya bando kanisa ke ya afandi kuna grand prêtre mère, ye azali kolia bien, bana na ye bazali bien, tout ça. Mais abosani ke ba mususu baza pe libanda, baza ko zela tour na bango. Et tour wana pe koya. Parce que alia ye moko nenga zali wana. Alia akutaka Koffi na mwasi bon azateke alia akutaka Koffi azali célibataire. Jamais Koffi azalaka célibataire te. Koffi azalaka na mwasi. Alia tango abandi na Koffi Olomide azali kokende ko bombisa alia et pas ya ser na ya fandaka na Londres. Alia akutaka mwasi na kati ya ndako ya libala ya Koffi. Alia yepa azali ko mitambusa kaka nenge comment on l'appelle? Nenge ba sinyo ba mitambusa ka liboso ya Koffi Olomide. Koffi Olomide a remarqué Alia kaka nenge bokendaka bo répétition, nenge bokendaka o matanga ya fulani et tout. Koffi, je me rappelle baka ki akutana na Alia na matanga. Alia akuta ayebaka garçon moko wazaka camarade ya ndeko ya Koffi ayebisi ko tozo kende matanga ya ba Koffi. Alia bi Koffi azala kuna ngape na ingina kende. Yo kansi Alia kende kuna na idée te ke Koffi amona ye. Il faut pas blaguer avec tout le monde quand même. Boko sate quand même. Akendaki kuna pona idée ke Koffi pe amona ye, Koffi pe alula ye. Oui, c'était ça son idée. N'est-ce pas? Elle ne s'est pas inquiétée que Koffi pe azalaki na mwasi mususu. Ye azalaki ye pa ya ko conquérir. Abosalaki ke place wana. Batu mingi bakolinga ko conquérir. D'abord, Koffi azalaki na ba moyen. Deuxièmement, Koffi azali star. Ça veut dire que ba groupi pe baza ebele. Wana ne monde na bango. Eloko moko wana ezako choquer bino ezali te. Wana ezali monde ya batu ya muziki. Ezali monde e fonctionnaka bongo. Ba mibali wana ya ba star, basi bazalaka toujours à l'entourage. Ce que décidé que zala mwasi ya musicien, il faut pika pende oyeba ke wana nde monde na ye. Soko sangisi otie pondu na ndaku ya taba, yeba ke taba akolia pondu. Wana zali nature. Soko tie ba mibali na basi ensemble ba fandaka ba solola ka ba yembaka banjemba bolingo, mobali moko akendaka wana, amona kandeke ba danseuse ne mikonisu bayaka ko sala ba répétition bazali ko tourner barin, baza ko tourner barin, yo kanisi azoko réfléchir maka mususu te. Mais pourquoi vous faites semblant, c'est comme si vous ne connaissez pas la nature. C'est ça la nature. Mais lokola bokenda église elinko apprendre bino makambu mususu te ya vie ba yo comprendre bino kaka makambu ya lola tozo vivre na lola te awa tozali ko vivre na se ba angelu balongwa kuna na se ba ya awa kotala boye ba mona makambu ba mona te ba mona basi ba angelu ba boya kozonga likolo. Oui ba angelu ba boya kozonga likolo bino sikonde bazali ko apprendre bino ke il faut bokeno kofana likolo ba angelu ba ngoko ba kima likolo ba ya kofana na se parce que makambu ba mona kana mokilo ba mona kango zaka danser ya toleka toboite Alia ye pa botoli muninga Alia koti afandi na libala beaucoup monsieur grand prêtre mère po ye abotoli muninga libala, n'est-ce pas? Grand prêtre mère tofandi na Alia fanda siko question na ngana zali ko tuna bino et je voulais vous demander, vous les femmes mariées, je voulais que nous raisonnons ensemble, nous devons réfléchir ensemble. Lokola bayela ki bino mariage wana o ya bino yana mindeli nazo na nous pose po Nicolo Ngabo Koko Bantukrasi 2021 okikozwa kopi na yo na Amazon. Tozali na conférence ya Bantukrasi na musée ya Tervuren
le 11 février na 15h ezali na Bruxelles. OK? Toleka. Bokoko ezawa, mayele ezawa. Baza meme na chapitre mobimba pona bakambo ya basi. OK? Tokei. Mundela elibino mariage na ye. Mariage na biso yangoyo. Bokende kuna koloba pour le meilleur et pour le pire. Bola tarobi ya pembe. Mobali kita na seti ya genou na se. Latisa mwasi bag et tout. Boke kokopi makambe ba mindele oyo bozali même pas kokoka ko maîtriser. N'est-ce pas? Natu na bino sko parce que biso mariage na biso concept na biso mariage na biso ya bokoko ezalaka bazete na makambo bozali komona awa o yeli bino ba divorce ba to ya divorce ezali au-delà même ya moitié. Lelo to ya divorce ezali au-dessus et au-dessus ya moitié. To ya divorce pas na biso na Amérique ya ezali 52%. Na ba Congo kuna na ebite soki parce que kuna statistique ça la marate. Donc to yebite to ya divorce kuna ezali combien? Bon mariage bo yaki ko adopter ba mindele oyo bozoko kayango te. Bozoko kayango te. N'est-ce pas? Biso mariage na biso ezali concept ke ezali assets. Donc ba eke ko bala yo oye ko bakisa un plus na libota ici ko kendaki parce que tu es venu travailler. Tu es venu aussi donner des enfants, n'est-ce pas? Tu es venu ajouter oye ko bakisa valeur na kati ya famille wana. N'est-ce pas? Donc concept na biso ezaki mususu. Mais bilo ko concept na biso ezaki mususu, tolo belasko oyo concept oyo ya bino, n'est-ce pas? Concept oyo ya bino ezali pe tolo ba valeur mususu esalenti kokana. Balobi ke mwasi ayaka kozala partenaire ya mobali na ye, n'est-ce pas? Kozala partenaire, ça veut dire que quelque part alia tango aye libale pa Kofi parce que Kofi abalaki officiellement siko ya tie na kata ndako. Kofi alongoli basi wana mususu nyonso afandisi libanda, n'est-ce pas? Qu'est-ce que soyons honnêtes. Basi lelo na otuna bino. Soyons honnêtes. Parce que bino ba mususu boyo le bo masawa o lobi bien te pona alia na je veux que nous raisonnons au-delà des émotions. Qu'est-ce que Ali a ajouté dans la vie de Koffi Olomide? Ça c'est une question, hein? Qu'est-ce que Ali a ajouté dans la vie de Koffi Olomide? Parce que moi s'il faut y quoi ajouter quelque chose na vie à moto. N'est-ce pas? Ali a quoi ajouter ni nakata ya vie ya Koffi. Jusque-là, et l'autre côté. Ali a ajouté l'autre côté na vie à Koffi Olomide. Parce que bon, ça a pesé qui est bana. Didi Stone, ce qui n'a pas Saint John, tout ça. A ajouté l'autre côté parce que Koffi a déjà na bana. A laksa Koffi l'autre ni asika. Ali a laksa Koffi l'autre ni asika. Moi, si y a Pembe, Kola là-bas, si y a Pembe, ou bien qu'est-ce que Ali est venu ajouter dans la vie de Koffi Olomide? C'est une réponse que je vais vous demander, vous les femmes mariées qui vont chercher à défendre Ali. Et là, Ali a ajouté na vie à Koffi. Et l'autre côté jusque là. Aye ko l'accès lo kwa sikate parce que Koffi aye ko l'accès lo kwa sikate ke o aye ko botela bana parce que Koffi azaki déjà na bana. Koffi azaki déjà na bana yemba ka déjà ba Aristote, ba Minou, tous ces gens-là. Koffi avait déjà des enfants. Donc eloko ya sika oyo Ali aye la ki Koffi Olomide ezalaki te. Koffi Olomide Ali ayaki akuti déjà Koffi Olomide aza déjà na bana, aza déjà na bomengo. Ça veut dire c'était un homme qui était établi. Si tu es une femme intelligente, tu trouves déjà un homme qui avait déjà des enfants et un homme qui était déjà établi financièrement, tout ça. Peut-être azoko lukaka kamena encadrement, ya famille, azana mwasi oyo, afandisi libota na ye, n'est-ce pas? Ali afandisa ki libota ya Koffi. Natuni bino, Ali akutaka bana Koffi. Ali afandisa ka bana Koffi. Ou bien ayaki nde ko panza libota ya Koffi. Ali afandisa bana Koffi obe yako panza bana Koffi. Mwana Koffi nini oyo Ali akutaka na libala oyo Ali azwaki abokoli afandisi na ndako na ye. Peut-être ce que Koffi abalaki Ali ezaki peut-être pona abando kanisa azwa quand même maman oyo akozala référence bana na ye nyonso na oyo abota libanda nyonso ay ba ya ba fanda siko maman na bango afandisa bango parce que Koffi n'avait besoin d'Ali pour rien du tout. Parce que les enfants, il en avait déjà. Et l'argent, il en avait déjà. Si le sexe, il pouvait avoir ça n'importe où. Baba, là, moi, c'était pour le sexe. Sexe, là, on peut l'acheter partout où on veut. Et Moutoloko, la Koffi, Azan a besoin même pas d'acheter sexe parce que, basi bayaka koti que là, y est sexe, n'est-ce pas? Si Alia, Koffi a bala qui a tié nandako, vous pensez c'était pour quelle raison? Pour peut-être à salisaye ko structurer vie wana ya famille. Koffi peut se sentir que famille nanga yangoyo.
famille à Koffi Olomide, ça inclut aussi les enfants qu'il a eu avant. Parce que Koffi Olomide était fier de ses enfants. Yamazai ko yemba bango na banzembo. Mais Ali a tellement aza mutu mabe mama mabe. Boye bisa Ali a masa lobike aza mutu mabe mama mabe. Tangwa ye ou ye sikoyo amonake. Moi je ne suis pas un asset. Naza eloko mon côté valeur ajoutée na kati ya vie à Koffi Olomide parce que je lui avais déjà trouvé avec ses enfants et je lui avais déjà trouvé avec son argent. Ça veut dire nae ko bakisela mbongo te, nae ko bakisela nae ko lakisa ye bana te parce que aza déjà na bana. Na ki ko botela epe ko bakisa mais aza déjà na bana eloko asika na eli ezate. Qu'est-ce que je peux apporter à cet homme qui pourra peut-être kolakisa oyo babengaka signature nanga, n'est-ce pas? Tikana zwa bana oyo abotaki liboso bana ope na eko botola bango mama na bango ye na fandisa bango na kolisa libota na pesa ye quand même moi structure wana ya famille. Nani Ali asalaki yango? Asala yango te? Au contraire, Ali a bengana bana. Bana Koffi Olomide lelo bakoma ba voyou. Lelo soki botali vie Aristote akoma bandi voyou na balabala lala kana ba Paris na nzela. Amelaka ba drogue. Ça c'est wana babenga kango ingénierie ya Alia. Parce que si c'était une bonne maman, elle allait prendre tous les enfants de Koffi, afandisi bango, nanda kupembeni ya papa na bango, bazwa éducation ya papa na bango, ba yebake baza na famille, baza na structure ya famille. Mais Ali alingaki bana te. Ali atindika bana, abengana bana pembeni ya tata na bango, bana bakenda kokola na babalabala, papa Koffi azan na tanya kokolisa bana te, Koffi azan musicien. Akende boye mabe, azonga boye mabe. So il va bengue peut-être kaka na ba mama ya bana na ye oh mwana zoko tanga te pesa mbongo et tout ako pesa mbongo mais Koffi est-ce que zana ta ko fanda na sebo akoli sabana na ta ko fanda sabana te. Pourquoi est-ce que Ali n'a pas pris les enfants de Koffi Alobi? OK, lokola kasi banango baza libanda baza éparpillé tika na fandi sabango na ndaku oyo ndenge na fandi sabana na ngai oya ye moko papa na bango za na mbongo nazala besoin te ya ko bimisa mbongo oya ngai soit disant na les sabana oyo. Leur papa a l'argent. Papa non qui n'a pas voyage, concert et tout, mais il revient ici, il amène l'argent. Les enfants, tout ce que les enfants ont fait, aller à l'école et qu'encadrer bango bazala babunga nanzelate. Mais Ali a fait cela. Elle n'a pas fait ça. Elle n'a pas fait ça. Elle a chassé. Donc a poussa bana wana kutu bazala musika na papa na bango bakoma ba droguer bana Koffi Olomide mususu bazali disparu na scène wana every Alia. Donc qu'est-ce que Alia a ajouté dans la vie de Koffi Olomide? Je vais vous demander, vous qui vont venir défendre makambi Alia na libala na ye. Moi c'est ayaka ko ajouter quelque chose na vie ya moto. Alia ayaki ko ajouter nini? Bo expliquer ngai ayaki ko ajouter nini? Si quoi muto ayako ajouter le côté, ayako ajouter le ba problème. Si quoi pourquoi il faut fanda na libala? Yango Koffi azakine libanda. Koffi azali libanda parce que il s'est rendu compte que ce que j'ai cru avoir épousé, ce n'était pas ça. A continuer na vie na libanda. Parce qu'à la maison ce n'était pas ça. N'est-ce pas? Alia, toloba par exemple, Alia asala nini? Afanda nanda kwa Koffi Olomide asala business parce que tout le monde basi mususu, ya ba musicien mususu na opesa ba exemple. Na opesa exemple moi si awera son mapata mubali neza kobeta muziki kuna mapata zako teka. Mapata osala business. N'est-ce pas? Po lobi soki musique kwei parce que ba musique na ba musicien ba congolais on ne sait jamais aussi lelo lobi makambo ezra ndengeni. Lelo musique oko simba te lobi parce que mobile no za na orchestre il faut futa soki ba comment on les appelle bayaka koyemba tout ça mais yo moi si mobimba ozana business était qu'est-ce qu'Ali a faisait? Dites-moi qu'est-ce qu'Ali a faisait? Ali n'avait même pas un business ya côté kata moi parfait. Ali azaki même pas na business. Ali azali égoïste. She's a selfish bitch. Égoïste. Afandi nandaku alingi kokengela bana ya Koffi mususu te. Ayeli Koffi eloko moko te. Asala ka business te po abakisa mbongo na famille na ye. Alingi alia mbongo ya Koffi Olomide nyoso ye moko na bana na ye. Sans ajouter quelque chose au-dessus.
abakisa eloko moko te na vie ya Koffi Olomide. Ali abakisa eloko moko te. Mapata zayi koteka, mapata ngana ebike tangu wera so na yebani na mwasi na ye Sylvie. Papa ya Sylvie je crois zalaka na magasin, bazaka na magasin soki ya famille ya na Kitambo. Cette femme là a travaillé toute sa vie ti lelo mapata salaka. Oyoka yazo sala mwa business kotoyo, oyoka yazo koteka mbisi kotoyo baki kozwa soki nini. Même chose na Amida. Oui, moko na yaka wana bendi Amida matoi, ou bien na finie zolo, ou bien na finie matama. Mais Amida, c'est une femme qui a travaillé, qui travaille jusqu'aujourd'hui. Malgré soi-disant, Jibem Pianazana Mbongo, Bamibali Amida, ouais, Abimana Bangonyo so Bazana Bambongo, mais Amida n'a jamais arrêté de travailler. Amida travaille jusqu'aujourd'hui. C'est une femme battante. Lorsqu'on parle de femmes battantes, Batulokola ba Amida, Batulokola ba Sylvie Mapata, Bazana Kati ya ba femme battante, wana. Amida koza na ba comportement ne mususu na lingaka te o moko na yaka ko finele matama me balobi ke soki moninga azana ba qualité pe ya malamu il faut épingler angolo bake azana ba qualité ya malamu parce que soko omona kaka mabe ya moninga ozoko ignorer ba qualité na ça veut dire oza motema mabe lokola na za motema mabe te ça veut dire que na yebi ba défaut ya Amida na yebi pe ba qualité ya Amida. Amida zali parmi ba femme otokolo ba femme forte ba femme o ba yebi ko inspirer basi mususu ko luka mbongo. Amida c'est une belle femme. Amida, c'est quelqu'un qui connaît comment aller chercher l'argent. Comment venir participer aussi na kati ya ménage na ye. Pour ayebi ke tant masaki na jibe ayebi ke makambi ya ba musique ou la zalaka lelo soki mati lelo bisoko ekiti. Soki ebe ekweyawa au moins tozana kamwa quelque chose mususu esika to ki ko kozwela mbongo, n'est-ce pas? Parce que mobali nyoso alinga kamwa si ndenge wana. Moi si oyebi ke za battante, oyebi ke au cas où ngai musale kufi au cas où na kufi au cas où accident salamiawa est-ce que moi si wa capable ya ko s'en sortir na bana tout homme eza question à sécurité mobala na kosa peut-être na besoin mbongo na yote peut-être il n'a pas besoin de ton argent parce que lui il travaille il connaît chercher l'argent mais azana besoin ya sécurité wana ezali koza la sécurité na mutu na ye ko ebake. Moi j'ai une femme qui connaît chercher, j'ai une femme qui sait que je suis sûr que aujourd'hui ce qui mutu nangé lali nase moi si nanga kondo sala buzo bate ba la kaye pona ko lesa bana na yebi ke akokende ko luka parce que yebi ko luka. Mais ye Ali depuis aya na ndako ya Koffi Olomide Amida ye Ali ateka ta parfait. Ali ateka nini? Eloko nini Amida ye Ali ateka ou bien à kota business nini sala nini pona aya ko ajouter quelque chose na kati ya vie ya Koffi Olomide. Eloko moko te Koffi abala wana. Eloko moko te. Ba mabala mususu zaka ba erreur mususu ya vie mais too late aussi okotaki na kati. Eloko nini ye Koffi abalaki wana. Abalaki nini metiola. Metiola ezelo kote parce que Koffi Olomide basi metiola nyoso ba mi boire repas na ye. Ezamba liboso te Koffi abima na mwasi ya metiola. Eloko nini boye bisanga eloko nini Koffi abalaki. Abalaki nini beauté te parce que beauté ba ezali banda webele basi ebele ba ya kitoko bazali abalaki nini abalaki sexe. On ne peut pas épouser sexe parce que Koffi azoka sexe partout eska nyoso alingi. Boye bisangai eloko nini ya malonga oyo Alia ayaka nango na libala ya Mopao. Eloko moko malonga zate. Donc lelo soki Mopao a décidé na ye akende na ye ko bala ne mwasi ne mususu asa la vie na ye ndenge mususu et pourquoi pas Cindy parce que nazo mona ndre batu bazoko ngako minimiser Cindy kolobakeo mwana kola na masina ça veut dire quoi mwana kola na masina ça veut dire mwana akola na masina azana ba valeur azana ba compétence mususu te ya vie so mwana kola na masina mais Cindy yo wana ayaki ko mutu asala ka musala n'est-ce pas afandi wana a persévérer azali ko yemba koti simbongo na quartier latin mais Cindy a travaillé pour Koffi Olomide a koti mbongo na quartier latin koleka mwasi ya soi-disant mwasi ya nani Cindy azali valeur ajoutée na vie ya Koffi Olomide koleka Alidor. Cindy azali valeur ajoutée. Oui, azali valeur ajoutée parce que Cindy a koti sa mbongo na kati entreprise ya Koffi Olomide. Oui,
Ali a kotisa zéro et loko moko te. Tout ce que Ali a fait, ezali ko dépenser mbongo ya Koffi Olomide na buzoba, na ko fanda na ba voyage, na ko lata, na ko baby sa ba mbongo ko zonga boy ko mema bana boy ko sala. Tout ce qu'elle fait c'est azali Ali azali on babenga en anglais liability. Donc charge, poids. Cindy azali assets. Azali valeur ajoutée parce que Cindy a kotisa ka mbongo na poche ya Koffi Olomide. Ok? Donc, à quelque temps, soki mobali, bolingo ebandaka ndenge nini? Bolingo ebandaka na admiration. Obandi kotala, bobandi ko admiro bi, ah, mwana ngope, mwana ngo azalaka poli, mwana ngope azali quand même valeur ajoutée, azali ko bakisela, azako tela ngambongo, azako azosala makasi pona entreprise nanga kende liboso, okosa nini? Bolingo bandi kokola kaka wanati. Otie pondu na ndako ya taba yoka nsi taba kotala ta omona ke pondu aneza kitoko. Pondu aneza kitoko bandiko bima kitoko akolia yango. Ye Alia yoka na bisabino na tuna bino nazo bisabino kaka makambu ya Alia awa parce que ngai nazali contre libala ya Alia na mopao. Ye Alia Loko na zoe sabino Alia ayana nini na via Koffi Olomide parce que bozo linga kolobondire bozo sala samblondire boyebiti ke Alia aya ko ajouter loko mokote na via Koffi Olomide parce que awa na zo se référence kono ba mariage na biso ya kala ya tango ya kala po biso toyebike na ba mariage na biso ya tango ya kala ya bokoko soki oke ko bala mutu wana zali valeur ajoutée. OK, azali valeur ajoutée. Sikoyo, loko la bino bokenda ko bala romance. Boyebite ke bakenda ko bala mutu pona azala valeur ajoutée. Voilà bozo ko yebate esika nini boza ko kweya na kati ya mindondo makambo kenda ko miluke. N'est-ce pas? Koffi azana entreprise. N'est-ce pas? Entreprise a Koffi Olomide zanine. Ezali quartier latin. N'est-ce pas? Est-ce que possible pour mon ata un jour Alia parce que biso na pas un exemple biso na ba poto to fandaka to monaka batu soko zana entreprise obeza na compagnie na yo na fin année au mona entreprise esali moi fête moko boya bonne année ou bien ya Noël ezali ba échange de vœux bakobisa bino na office kuna babina bino ke mutu na mutu asombela muninga peut-être bo sali bo binisi ba combo ya babinga on ezan le balkwa withdraw ba combo mutu na mutu bapesi combo moko ya emploi ya mutu moko asala kana compagnie wana bo sombelana ba gift ezali cadeau pas plus ya $20 compagnie ko pesa peut-être monta bo collecta monta oyote. Mais compagnie yango moko pe eko célébrer bino mukolo wana eko bisa bino en tout cas vous avez fait un bon travail cette année compagnie a apprécié bino tala kutu compagnie sali boye mbulo to sali mbongo boye to achieve boye na boye n'est-ce pas? Mais Koffi Olomide pas en entreprise nezali quartier latin asana batu basala kawana bosi bomona ta fin de l'année ata moko Alia lokola sala kate Alia zana musala te asala kate il ne fait rien elle fait que s'asseoir pour ne rien faire, pour ne rien ajouter. Pour seulement qu'on dépense un bon à Koffi Olomide. Mais pour ce moment, on a Alia un jour, à sali ata moi fait moko boye, il y a fin de l'année pour une entreprise ya Koffi Olomide, kolobakio batunyo so bayembaka, babina kan entreprise oyo, boya to partager au moins vers fin de l'année, to se féliciter quartier latin tout support on peut ça mobile non support. Bon, si on a supporter à Koffi Olomide, à soutenir à Koffi Olomide dans quelque chose, moral, financier ou bien quelque chose émotionnel. Bon, si on a à soutenir Koffi Olomide, nanini, à soutenir Koffi Olomide de l'autre côté. Tandis que tout le monde a exemple neti mampata, moi c'est Werason à Salakango. Po ayebi ke mobile na ye azalo ko l'entreprise. Werason azana ba musicien, azali patron ya orchestre. Mampata moko mona boye alambi babengi ba musicien ba ye bazako lia mampata zako donc alambeli bango lokola maman donc azako apprécier bango lakisi bango bolingo donc batwana basala ke pa Werason ayebi ke vie peut-être ya mobile na ye pe ezali ko dépendre na batwana ayebi ke bazali sentir ya mobile na ye bango il faut bazala bien pour mobile na azala bien. Parce que lolo soki baza bien na mobile na te bako zalata na balabala boye mutu ke tuti mobile na ye bako loba bia vieux azalaka fojo tika ya daye mampata za tellement mayele ayebi ke batu oyo il faut nazala na bango bien pour mobile bazala pe na mobile nanga bien
Vous comprenez? Ça veut dire que quelque part, Mampa Tazali soutient. Aye la kamobali na ye soutient. Aye la kamobali na ye soutient entreprise na ye. N'est-ce pas? Bobo sanga ko Ali a soutient nini apesa Koffi Olomide. Soutient nini Ali aye la Koffi Olomide. Rien du tout. Bon, mon Ali a ça la kataba dîner et parce que Koffi Olomide d'abord d'abord légende, deuxièmement Koffi Olomide azali entreprise. Bon, mon ata Ali a sali ata kamwa get together tananda kwa bengi batu ya quartier latin bo ya ezali fait to bando sala peut-être chaque année tout soutien nyo so yangwana. Bon, mon Ali a soutenu Koffi nani a soutenu Koffi ne lokote. Ali akutu bakangi Koffi Ali akimi na ye alingine koyoka makambo wana te mutu asutenere Koffi Olomide na bokangi na ye bakangi ezalaki sindi tozomona ne Koffi Olomide azoke na bakamba Koffi Olomide akomi mitelengano akomi mwana lost sheep abungi aza perdu akende Rwanda mabe akende azoko luka solution ya vie na ye po vie na ye ezoko dépendre na makambo ba kizaki na France qui était à côté de Koffi Olomide tout ce temps là Cindy ti bakanyi ba photo kuna na kamba basimbani maboko ye na Cindy basimbani maboko ye na Cindy basimbani maboko na Cindy ndazali ko soutenir ye azopesa moral support aza kopesa ye emotional support moi sina za wapi akima na ye donc ye kutu makamwana kenda koloba wana o ya ba mariage tabla mindele ba ila bino pour les meilleurs et pour les pires ali akima na ye alingi pire te alingi kaka meilleur po alia mbongo ya Koffi alia mbongo ya Koffi ti asilisa asala ba voyage na bana na ye alia ba mbongo ya Koffi ti asilisa mais pour les pires tant Koffi azalaka kati ya pire ali azalaka te Ali azalaka na kati ya pire ya Koffi Olomide te Koffi Olomide telengana ye moko wana ba pire na ye moko yango Koffi akoma ko loba bilobela Koffi akoma ko lata bilamba mama na ye parce que Koffi azali na problème azali na problème ya neglect. Une femme qui l'a négligé, neglect. Koffi azali na problème ya neglect. Ça se voit dans ses comportements. Sikoyo, bino siko basi boza ba marié. Boko yako yebisa biso nini? Parce que biso au moins ata soki Ali azalaki mama moko ya malamu, mama moko asangisa bana, mama moko wazalaki mama moko bo exemplaire, aza mama moko ya azoko lakisa ba fille na ye, comment chercher la vie. Lokola nenge nani mampata na Amida basala kakolakisa bana bango ba exemple, tolenge tolo ba même quand même Koffi azosa la fois à monelier. Mais si vous avez son matériel, biso to ya ko défendre nango Alia. Et logo te zéro chi jengo. Matériel ni biso to ya ko défendre nango Alia. Support moral, émotionnel, apesa ka Koffi te. Côté ka support financier, ateka ka logo mon côté. Elle n'est même pas valeur ajoutée. Tout ce qu'elle fait, c'est dépenser l'argent de Koffi Olomide. N'est-ce pas? Yena banana ye. Asangisa bana Koffi Olomide te parce que moi mobali soka ke kozwa moi si na kati ya via mobali aza lokola manager ya vie na ye. Manager ya vie na ye na kaya Alia na Koffi Olomide Ali akuta ki déjà Koffi Olomide na bana. Ça veut dire yo mama oye okoma lokola manager ya vie familiale na ye. Vie familiale nezali ndenge nini désordre za wapi bana baza wapi bana nini bafanda kalibanda pourquoi mwana nazalaka kuna bla 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 sangisa wana yeba ke azala mwana stabilité wana ya famille. N'est-ce pas? Ali asala ngote. Siko Koffi abayela Ali nini? Ye boy sabsona abayela Ali nini? Abayela Ali pembe. Abaya li apembe te parce que Koffi Olomide azakala basi metio la oyo ba ka mitika epana emi kolonyanso. Koffi Olomide abayela Ali nini? Abayela Ali sexe? Non, parce que Koffi Olomide azora sexe n'importe où est-ce qu'azora ngo. Ba ya akuto tikele yango parce que asomba ka même yango te. Siko boy bisanga Koffi Olomide abayela Ali nini? Abayela bana. Abayela bana te parce que Koffi abotaka déjà bana, ayembaka déjà bana na ya avant Ali. Qu'est-ce qui est de nouveau oyo Ali aye ayaki kobakisa na kati ya vie ya Koffi Olomide? Et loko te ki jingu zero. N'est-ce pas? Et le côté, qui dit zéro? Ce qui est même malhonnête, Alia à la kisina banana e bizaleli na ya mabe. Pourquoi? Parce que tant que bomoni ke Koffi na lobite ke Koffi nazo ko lobela ete pona makamuna yo balingeki bakangela yo. Mais azaki na ba difficulté parce qu'il fallait bakanga ye, n'est-ce pas? Koffi lobela za na difficulté, il fallait bakanga ye.
tango Koffi Olomide abimi awa balimba kangaye ali ana bizaleli na mabe po ayebi ka ke le meilleur ayebi le pire a influencer na mwana na Diddy Stone awanga na papa na ye na internet. Diddy Stone awanga na papa na ye. Diddy Stone abima noki aye koloba bi ona yebi makambo wana te botu nanga makambo wana te na yebi makambo wana te. Mais Diddy Stone abosa dike po ya koma Diddy Stone. Diddy Stone azana bote nini o aleki basi ba congolaise mingi o bakoza ba mannequin. Diddy Stone ayeba ni likola komba mopao. Ayeba ni pona komba ya papa na ye. Diddy Stone soka za akomi Diddy Stone de lo ezali pona kombo ya tata na ye. Po kombo na ye Olomide. Yo anso Diddy Stone azena kombo ya Olomide talinga koma eska linga koma wana. Alika koma eska za koma te. Et loko pesie push akoma eska zali wana. Eza kombo ya papa na ye. Ça veut dire que c'est un enfant ingrat. Aoki jamais kobo aku wanga na papa na ye te. Ata papa na zali mutu aboma batu. Aku wanga na papa na ye te. Mais comme elle est ingrate comme sa mère, égoïste, opportuniste comme sa mère, awanga na papa na ye. Awanga na papa na ye. Noki awanga na papa na ye. N'est-ce pas? Ça veut dire que Alia aza maman mabe. Oui, Ali aza maman mabe. Et en plus de cela, Alia, yo quand même ça, bo pesa mo pao vidéo, mo pao ayo kama mna pesa. Mo pao fongola mato ina yebisa yelo komoko. Fongola mato ina yebisa yelo komoko. Omone ngo divorcer, o utuko divorcer nani Alia. Na divorce na poto na ebite bozalaki na nini parce que na divorce na poto ezalaka share na ebite bo partager nini Koffi Olomide kanga poche na yo sikoyo yebsa Alia ke ndokoluka musala Alia sabana na ye. Pourquoi? Parce que bana na ye wana bazaba na mabe bakolingaka yo jamais, parce que Diddy Stone a démontré ça, tu n'étais même pas encore mort, ozaki même pas okufa. Diddy Stone awanga na yo na internet awanga na yo abosa ni kelelo soka za Diddy Stone azana na kombo wana ezali parce que yo kombo na yo eza na kati po Diddy Stone azana kitoko ya ndenge nini oyo pousser ye koleka basi nyonso ya congolaise po akoma eskazali eza kombo ya parce que les gens connaissent que c'est la fille de Koffi Olomide yango na kombo wana pesa ye push akoma place azali. Soki lelo ozui le kambu Ali anabana na ye wana bakolinga yote parce que Diddy Stone déjà abandi déjà kobwakela bato ba jeton na moni na mama ne babwakela ba jeton vidéo moko aza koloba bio if you see her you see me, if you see me you see her, if there's no her you don't see me, if there's no she you don't see me. Ça veut dire que aza koloba ke sans mama na ye yokutu ozate. OK? Yeba kango. Donc Koffi Olomide mbongo na so dépenser ki wana Ali na bana na ye. OK, o etika elio wana yeba ki bakombata pe koto basi bakanga kop. O etika elio wana Alia yango lisusu te kanga yango na poche na yo. Poche na yo ndebo zaka na mwana ya muke o faut aussi soutenir o azana no Saint James wana. Je ne sais pas si il a encore 17 à 18 ans. Ba wana mususu batika li yebsa Diddy Stone na mama ne bakendo luka musala. Diddy Stone na mama na yeba bando kendo sala ka ba voyage pambula te na kombo na yo na mbongo na yo. Yo préparer retraite na yo. Et en plus de cela, yeba ke lelo soko kufi, Cindy pa fungola matoi. Lelo soki Koffi Olomide akufi, Cindy vi na yo baby. Soki yo pe Cindy oza zoba, o yeba kite yo pe ko profiter derrière Koffi Olomide parce que Koffi akangayo likangu okoma mwasi na ye, je crois okoma mwasi na ye légalement. Mais toi tu vas profiter quoi parce que yo nde au salela, toi tu as mis l'argent dans quartier latin, Cindy. Tu as travaillé pour quartier latin. Le loso quartier latin, ça quoi quartier latin? Yo poti mbongo non nakati. Ça veut dire, Koffi, tu as déjà donné tout ce qu'il fallait à tes enfants là, bana ya Lia na yowana. Ozoka. Tu as donné tout à ses enfants. Diddy Stone azana bizaleli mama na ye, Diddy Stone azana mwana alingi musalate. Alinga ko fanda ko kangela biso ba photo, akena ko kotsa kono ba magasin osombela bilamba cher, un enfant qui ne t'appréciait pas, qui t'a nié les jours que tu étais en difficulté. Un enfant malhonnête. Elle t'a nié. Mais mukoloza na mbongo, abimisio, amemio kuna, somba voiture, somba kotsa na magazin yo, somba bilamba, Diddy Stone azana aja okendo luka musala, akende ko sala musala. Musala na ezalita kotsa kono ba magazin, osombela ka ba bilamba cher, po ya kokanga biso nango ba photo, aja biso na internet, akosa biso kazala ka mannequin. Diddy Stone banda musala mannequin, nan toyoka te, yemo kazoko kakomiso bela mutu kate parce que to ebite soki bafuta ka ete. Diddy Stone soki bazwaka ya sala ba biloko wana ya ba maquillage soki bazwaka nini parce que Diddy Stone parce que c'est pas parce qu'elle a mannequin, parce que Diddy Stone a influenceuse. Diddy Stone soki aza influenceuse na niveau international ba ko reconnaître ye.
bomoni moto lokola Kim Kardashian aza mannequin te. Kim Kardashian na ba sœur na ye baza ba mannequin te. Baza na taille ba mannequin même pas baza milai te. À part Chloé na ndeko no muswana o asala ka modeling. Mais Kim Kardashian opesa un exemple. Kim Kardashian aza model te. Aza na ngana Kim Kardashian toza mulai moko. Mais er moko monaka na ba model ba benga kaya kende ko tambola. Akende tambola na ba défilé à minene, n'est-ce pas? Pourquoi? Ce n'est pas parce qu'elles ont mannequin, c'est parce qu'elles sont influenceurs. À partir derrière la Kim Kardashian, bakozwa, batu oyo bakomona, a kosel bango publicité. C'est la même chose avec Diddy Stone. Diddy Stone a eu l'intention, yaba couturier à cause des milliers de views qu'elle a eu sur le net. Soki naba snapshot na bino bakenda kawana soki na nini soko bakisi biloko wana nyonso Diddy Stone azana ba view a tellement belé. Ça veut dire que epesier force a comme influenceur oyo a kozala sollicité par des couturiers. Ce n'est pas parce qu'elles ont mannequin. Ce n'est pas parce qu'elles ont mannequin. Kim Kardashian akenda ko tambola na ba tapis rouge aza mannequin te. Mais parce que yebi force na ye ya ko influencer na social media. C'est pourquoi. Donc, ce qui Diddy Stone a comme influenceur na niveau ou à cause de la sollicité par ba grand couturier. Ce n'est pas parce qu'elle a kitoko. C'est parce qu'elle s'est créé le nom derrière le nom de son père qui est Olomide. Mais cet enfant-là, elle a le cœur de sa mère. C'est une mauvaise fille. Koffi Olomide, moi na yo asala ba combo, asala ba millions de views na internet, mais awangana yo mutotinda ye azwa combo, awangana yo. Donc, yebisa Diddy Stone, atika biso ba aventure ki azalaka mannequin. Diddy Stone azana alingi lifestyle lokola ya mama na ye. Mama ne muto asala kate, akenda koluka eska ba mibali, akenda utiliser beauté na epona eska ba mibali ya balongo bazali, nenga yaka koluka yo Koffi. Ndenge pa komi ko entraîner mwana na ye. Mwana na ye akende azwa ba opportunité, eska banda ko bima liboso ya batu, ba mona ya azwa opportunité, akende kolinga mutu moko ya mbongo akende ko fandela yepe nenge yaka ko fandela yo. C'est tout. Oui. Mais yo Koffi, si Diddy Stone na maman ndevi balingi, yo kanga poche déjà parce que tu as déjà tout fait pour Diddy Stone. Tu as d'autres enfants que tu dois aussi accompagner. So ozana mbongo ya kopesa mbatu, pesa bana wana mususu, bango beba meluka. Tu as tout fait pour Diddy Stone, mais Diddy Stone a niayo na internet. Oh oui, elle t'a nié à l'internet. Donc, yo pe kangana numbongo na yo, yebsa Diddy Stone na mama na yeba kendo luka musala, ba yeba ko supporter vi na bango. Oui. Oyo ndambu wana etika leli yo na poche. Tia yango na poche banda ko lia ndambu timu koloko kufa Koffi Olomide. Et puis yeba nenge ni ko situer mwana batu, oyo otika na ba problème tango kokufa. Komo na ye nani Cindy. Parce que yo Koffi mukoloko kufa, Cindy na akosala muziki a aussi la ngowa parce que on dirait quartier la terre au kufa parce que ezalaka bongo toyebi ezalaka bongo na Congo so mukolo bora kufi biloko nenyo se kufi mukolo Koffi Olomide ko kufa quartier la terre kufi so quartier la terre kufi Cindy kope na ye sili Cindy ko vivre nengeni donc mbongo na otikali nango ndambu wana oyo na poche otikali nango wana parce que eza susu mingi te parce que ba concert pe na ba poto awa na États-Unis nyonso ba kombata basi ba boyaki na États-Unis pe basi ba boyelaki yo. Ça veut dire ndambu na bwana yona Cindy bozo ko beta wana bobomba pona bino mibale pona retraite na bino boye banenge ni o se prendre soin parce que soko zo compter na bana wana ya nani ya Alia okozwa 0 Koffi Olomide okozwa 0. OK? Okozwa 0. À bon attendeur, salut. Cindy Koffi Olomide comment ça s'appelle? Koffi Olomide na Alia ba divorça. N'est-ce pas? Yebisa Koffi Olomide asalango officiel. Asalango officiel parce que yo nde ozali kozwa ba problème parce que likambia Koffi Olomide na Alia nanu basali yango officiel te. Il doit publier ça officiellement pour na aya ko présenter yo siko officiellement parce que soki batu bayebi ke yena Alia baboya na officiellement soki Koffi Olomide na yo na yebo zalaka mwasi na mobile etali biso na nini et otabso na loko te parce que oza mwasi comme basi nyonso Koffi aza mobile lokwa mebali nyonso soko lingi ye pa lingi yo boko lingana bozana droit ko lingana parce que boza mwasi yo za mwasi ya za mobile
mais ceux qui divorcent nango ezali publié publiquement wana ezosala fo ti lelo ezosala fo yango bato baza koloba babi ke yo ozokomema na mobali ya bato ozokomema na mobali ya bato yango mpe onde na mariage nini mariage ezalaka ya mabuliri njegu biso mpana biso kuna tolobaka na bamushe mariage moko ya mabuliri njegu mariage moko ezanga sens mariage ya Koffi Olomide na Alia eza mariage moko ya mabuliri njegu mariage ezanga sens mariage moko eza na profite eloko moko te mwasi ya ko ajouter eloko moko te d'ailleurs abebisela Koffi Olomide vi na bana ya Koffi Olomide abebisela ngo ba vi bana Koffi Olomide Alia chassa bango bakenda bakoma ba droguer. Nous sommes en train de combattre les femmes comme ça au Congo basi o bayaka ko komisa bana mibali na bango ba shege. Nous sommes contre les phénomènes ya bashege. Lelo ko mona bana Koffi Olomide ba mususu Aristote akoma mutu ya babangi akoma kolala libanda Aristote akoma kolangwa libanda akoma bakoma bashege likolo ya ba mama lokola ba Alia. Nous ne voulons pas ce genre de femmes dans notre société. Les mauvaises mères. Oye okuti mobali na bana oke ko sala comment ça s'appelle serment kuna pour les meilleurs et pour les pires mais oye okuti na bana na ye oye ko diviser na bana na ye otindi bana na ye ti na kishege bakoma kolala libana na komela ba drogue oza mama mabe makasi Alia oza mama mabe makasi OK. Et loko moko ya malongo ye nango na via Koffi Olomide ezalite parce que depuis yo kana via Koffi Olomide comme al sous-bandi voyou plus que avant. Basi on a kutu bazaka na Koffi Olomide avant, bazaka ko maîtriser Koffi Olomide muke. Parce que Koffi Olomide même na banzembo na ya bando ba liboso, o bando sentir différence na tango yaki ko bala yo. Oui. Koffi Olomide azaki liboso muta ko yemba banzembo ya bolingo banzembo eza ko inspirer batu malgré azaki peut-être mobali azako bana basi mosusu et tout mais to yeba ka de ba débauche ba vie ba débauche ya Koffi Olomide te tango abali yo Alia Koffi Olomide vina ye baby makasi tango abali yo oui Koffi Olomide komi bandi akomi délinquant na baboko na yo Alia yo ndo komi si Koffi Olomide ndenge wana parce que za mwasi mabe. Et loko moko ya ko ajouter na via Koffi Olomide ezalite na tie bino nyonso a défi. Et loko moko ya malonga Alia a ajouter na via Koffi Olomide ezalaki te ezate. Vous comprenez? Bino batu ya ba binzambi na batu boye ko adopter ba système ba tu mususu ya ba mindele ya ma mariage na bango, vous devez revoir les choses. Oui, vous devez revoir les choses. Babiloko ba côté que la bino ba rêve oh ya ba bolingo, je t'aime moi aussi je t'aime et je suis amoureux de lui. To balani parce que na lingi aza danser, moi c'est moi ça qui toko moi c'est moi ça qui toko. Vous devez réfléchir. OK? Biso tout ça na maela bokoko. Ça veut dire nos valeurs traditionnelles. OK? Oui. Tout ça na maela ya bokoko. Nos valeurs traditionnelles. C'est pourquoi nous sommes en train de vous inviter tous les jours de retourner dans nos valeurs traditionnelles. Tous nos réponses à nos problèmes sont là-dedans. Même ba valeur ya mariage, ba structure ya mariage, ba structure ya famille, et zana kati ya bokoko na biso. Po ba mande ko fanda malamu. Oui. C'était quoi l'idée derrière le mariage? À l'époque de nos ancêtres, na culture, na tradition, c'était quoi l'idée derrière le mariage? Les réponses sont là. Pour les meilleurs et pour les pires. Pour les meilleurs et pour les pires. Pire wana tango yena porte bandiko beta porte bolingo fungola porte popo kende ko luka ba makambi batu mususu bozo comprendre ngote bio papa congolais système wana kende ko tiaka mabolo ngona se wana ko kende ko pesa ka basi babagi bo uti sango wapi uta wapi nana te yakibino makambo wana tane bokoma bizengi boki ko zo ba système batu mususu bo adopter boyebi même pas tina nango boyebi même pas message derrière ça. Perdre pouvoir nabino bozalaka nango sur vos familles. Vous avez perdu le pouvoir que vous avez sur vos familles.
Natangu ya bakoko na biso basi les femmes n'avaient pas le pouvoir de se comporter ou bien de dire n'importe quoi dans leur foyer. Ko baby ça. Ndenge basi lelo bakoma ko baby ça na ba foyer. Parce que aujourd'hui ba foyer pe mingi kufi parce que les femmes se pensent tellement capables ya ko loba ya ko sala n'importe comment. Vous avez donné vos pouvoirs à aller donner les petits bagues. Hey maman, hey, can you marry me? Maman, can you marry me? Tradition ya nani buzoba wane uta wapi? Yepe o fukami déjà. Ça veut dire déjà o lakisi déjà que na pouvoir na nyonso na longo liango. Nanya kende ko lakisa bino makamwana ko fuka makali bosa basi. Qui vous a montré ça? Qui vous a montré, qui vous avait dit que vous devez venir vous agenouiller devant les femmes? Yango bozo ko kabama bala na binote. Omona papa mobimba azana kati ya libota na ye, mais azaka incapable ya kosala ba décision oyo mwasi aza il faut alanda. Yonde mobali. Yonde il faut ozala na vision ya famille ya libota na yo. Libota na yo il faut kumba mandenge nini. Lokola yo zali président, ozala lokola président ya mwa gouvernement na yo wana. Président azalaka na vision, azalaka pe na programme. Programme wana il faut pesa ngo mama na bana azali lokola premier ministre na yo. Azali lokola manager, azali lokola muto il faut manager siko programme wana opesa kiye. Mais lelo batata bozalaka na programme toza na vision toza na lokote parce que bokena ko adopter ba buzoba ya batu mososo. Ozui kaka mwasi na lingi yo mama oza kitoko ok na genou ok kopesa ye bag. Maman, tu peux me marier, peux-tu m'épouser? Ye palobi oui. Nde o telemi. Zoba. Tango telemi wana opesi ye pouvoir nyonso. Maintenant c'est elle maintenant qui va décider, dire, faire ce qu'elle veut dans ta famille. Oui. Maintenant c'est elle maintenant qui va tout faire. Qui va te dire quoi faire, comment faire. Papa Moimbaza incapable ya koyebisa mwasi ko décider kolobake c'est comme ça. Chaque famille a une constitution nango. Yango mona ka el moko lokola ba loi bo adopta makamba pe ya batu mususu, ba loi pe ba mususu pe ya, ba koma koyebisa bino ba papa, il faut koma testament. Testament wana biloko wana ba testament ezalaka ba ezali lokola ba constitution à moi constitution ya famille na yo. Po ba que papa soko za lelote ndaku na yo continuer ko marcher ndenge nini. Il faut tika biloko wana nyonso. Mais moi testament wana constitution wana eliko lobate ke mukoloka ko kufa. Il faut mobali nyonso azala na kamwa eloko neti constitution ya famille na ye. Nga famille na nga tambola ka boy. Moi si il faut à comprendre vision na yo et puis akumbela vision na yo. Moi ça akotambusa ndakote selon vision ayebi vision ezani nite parce que batata lelo bazalaka na vision te ayeka ka kobala kaka mwasi likola bisengo kaka ya kobala bala kaka ndenge wana ndenge bokomati mobali mobimba azana contrôle ya mwasi na yete azana contrôle mwasi ne la femme se comporte comme elle veut, elle fait ce qu'elle veut, elle part quand elle veut. T'as la situation à lire. Dans la situation ali, c'est elle qui décide. Okuti mo obali mobali ekuti na bana, mais olingi bana te. Pourquoi? Parce que papa azana vision te ya libota na ye. Papa azana na liloba te ya koloba parce que apesa pouvoir nyonso. Akena ba mariage moko ya buzoba yebiti na te akena ko miko tsana ba mariage. Akena ko pesa ko fuka mela mwasi ko pesa yeka mwa bagi, ayebite pourquoi za ko fuka. Tu es pas aller donner tout ton pouvoir là-bas. Siko kotsa mwasa mwasi ko nanda kuluka ko gérer ko mona ninga hotel mela yo. Oyebisa yebo ayebisi oboy. Oyebisa ya ayebisi oboy. Mais on a vision te. Vision ezala ki derrière bag. Opesa ki déjà bag obisi ke na lingi yo maman. Tu es la plus belle. Na lingi yo la tabagi nanga la tabagi nanga zoba ya mobali. Ndeba kwa mnabino koma ya lolo yango. Siko mwasi siko afani nanda kwa so sentir autoritaire mobali te. Yes kwa komi autoritaire. Po kina ko fuke mela ye. Opesa ye babagi. Mwasi siko komi autoritaire. Yenda komi ko décider. Nana kufanda nandako nana kufanda te. Bana na yo bakufanda awa te. Bakende ko telenga na kuna libanda nenge balingi. Bakufanda awa te. N'est-ce pas? Siko pona ko gérer basi wana o bokendaka tellement ki bokendaka ko adopter ba mariage ya binote. Parce qu'on a ko linga ko gérer siko mwasi wana komelio ngando na kati ya ndako ya libala na yo o moko yo kende ko zoyer. Bokomi ko linga ko gérer ma na Bible na église.
avec la peur. Eh mama, moi sinanga lingaka nzambe, moi sinanga lingaka Yesu, Yesu alingi boete mama, Yesu alingi to landanzela, Yesu alingi to landanzela ya Yesu mama, moi si ya église, ayoka kamobali na ye, moi si ya église, asala kaboye. Vous voulez maintenant conduire ces femmes-là que vous avez créées des monstres. Vous voulez maintenant les conduire avec la peur de l'église. Mobali waza incapable de contrôler moi si na ye sans influence extérieure. Peur nesi ba église bokena ko yela bango peur ekota na kati ya mwasi na yo po ayeba ko respecter yo oza mobali te ozali mobali ya chanana. Oza mobali ya chanana. Si tu ne peux pas contrôler ta femme sans influence extérieure, na kana bino e koma église. Il faut Yesu aya po bana kokosa mwasi no makambia Yesu. Oh mama Yesu alingi boyete, Yesu alingi totambola boye, mama toke ndo sala prière, mwasi ya malamu ateka mabolongo na se, ateka mabolongo na se po yebi ki yomoko oki ko faire yete asala makambu oyo yo lingi asala. Ça ce n'est pas son homme. Ça c'est oza mobali ya ndengeni. Un homme, véritable homme, il faut yeba ko gérer mwasi na ye sans force ya extérieure. Ok? Sans force extérieure. Mais le quoi, vous ne pouvez pas comprendre tout cela. Parce que bokenda ko adopter ba makambo oyo, bo yebite uta wapi, mindele ba yela bino makambo na bango uta wapi, ok kuno o pesi mwasi pouvoir nyonso, ok komitia na ba geno, pesi ye ba bage, o lobi buzoba, ba yesi no bo reciter makambo, si matango komi na ndaku, o se rende compte que mwasi powerful, nana pesa ki opportunité wana nyonso. Nana pesa ki opportunité wana nyonso. Yoti. Zoba mobali ya chanana. Okomina kati ya ndaku pona contrôler moi si na yo pour faire convaincre quelque chose, il faut convaincre derrière Bible. Mobali ya chanana. Tozongela Bantocratie. Bantocratie 2021, livre disponible na Amazon. Bantocratie ezali bako présenter yango na musée ya Tervuren le 11 février na 15h na musée ya Tervuren. Bokende ko yoka makambu o ya biso, bomoto ya biso, bokoko na biso. Et de toute façon, à partir du livre même, je pense que moi, je vais vous développer certaines histoires pour na koyeba bomoto na biso ya basi. Comment est-ce que biso basi, tozali ko participer na ko détruire ba structure na biso, ya ba famille, na tozo comprendre te makambo tokendo ko mikoti sana kati, ya buzoba ya ba mindele ba yela kibiso. Nde ba obozali na Europe, bokutana na musée ya Tervuren le 11 février na 15h na Bruxelles. Nde tokutana na mikolo ezali koya ingeta.